puni serpent muta posingai serpent muta posingai tinzambe alobi ape ayebisi na serpent punition na yo liboso ezali obando tambola na libumu et puis obando lia poussière nga place wana comprendre que balobi abando tambola na libumu ata yo moko ozomona ezopesa ndenge et puis abando lia poussière donc nikoloba nioka liaka poussière. Bien, maman, Anne Nalubai n'a bien bas symbole des places carangana pour se défendre na pop à l'éloge. Opposé à une question ce qui n'y a pas poussière. Opposé à une question on n'a pas la poser qui question dans le passé. Mais ça va y combo ya nyoka oyebi na Bible. Nyoka zo représenter nini bas symbole ka toke na pop à l'éloge. Diable, n'est-ce pas? Bien. Est-ce que yo sommes na nyoka les âmes de la poussière? Nana mona nyoka lia poussière te tozoke ne malembe na émission oyo elingi koloba ete nyoka oyo to confirmer yango sikoyo ke ezalaki nyoka oyo tokoki kokutana na matiti te, n'est-ce pas? Ok. Bien. Nyoka oyo ezali Satan. Oyo est-ce que Satan liaka poussière? Question naza nango yango oyo mutu basalaka ye na nini? Mutu basala ye na poussière na mabele. Merci. Koyo bayebisi Satan akolia poussière ata yo moko. Bien. Naza koya naza ko répondre. Siko aussi au mona muntu akufi na quartier bongo président na culture africaine ye mtalia ki ye tata wana mtalia ki ye boleye bokele aussi yo ka ja débat on za ko le ba place pembe za bokele ko lia ye balia ki ye na buto so yo ka ja batenga bo na sina yo ka mona sina mona kuto bembe balobi okay bazu ebembe bazu fufu balamba tie ba pese fufu abi nyoso ale yo apeso biloko ale okay no lela na fufu ana. Bien. Est-ce que batonga ba ke bino batu boleye yo mto leye réellement la balia na musuni penza bo physiquement les places tozali makambo eza matata te c'est pour vous dire que bato baloba ke ye mta leye ce qui réellement yo mutu bakangi yo ke on a infraction ke assassinat yo mutu empoisonné mutu bomiye bato baza na raison na mwana ko lote yo mutu leye ngana ndimaka na kindoki te kasi na place oyo c'est clair que yo mutu bimi na misala ya kotangisa makila oyo mutu obomi mutu oyo donc yo mutu leye. C'est pour vous dire seulement que même la culture, il ne faut pas négliger le adage, la culture, le raisonnement, ça s'appelle la valeur. Ce qui nous amène à Adam et Eva, la Bible, c'est un symbole. Tout dit que la culture, c'est un symbole. Les alipés, ils appellent représenter valeur. Et on va comment être balia qui est, yom to bomie, yom to neye. Déplace aux comment être Satan, puis nous sommes qui était accolia poussière. Mais poussière à mon âne. Mutu kaka te nde wana mona ka Satan musala na ye parmi banyamo baza na zamba parmi ba ye mtalenge na mayele qui est Satan qui est banyama oyo immédiatement biso bato pe toza banyama sans esprit de Dieu nde oya komona ete c'est clair opinion oyo ozwa yango olinga yango te oza libre mais en attendant biso na émission oyo la vérité c'est là ba recherche osali ya solo Satan liaka poussière parce que Satan soka bomi yo mutu abomi yaka nzoto déjà na Genèse déjà to yokana ki mutu basala na nini na mabele poussière c'est que Satan atanga kanyi mutu abomi ale abomi ne kaka nini nzoto ko banga o Bible lobiete banga o ya bomaka molimo me o ya bomaka nini nzoto te nani wana Satan ko banga Satan te pasa ko bomani kaka yo ba Paulo ba boma bango donc abomi yo ba kundi yo nzoto no wana kaka baby na molimo na yekena na Satan azana accès na ame te ya wana punition o ko tanto ko boma mutu solo parce que yana kaka nini poussière donc elingo ba soki pe nyama kufi donc nzoto na yeka kwana baby kaka ne nyama to yokana ki nyama basala na mutu ndenge moko poussière kabati okay mais awa mutu Satan soki abomi mutu ako bomani kaka nini abomi kanzo tapam akodeni kaka poussière donc yoka ke olie mutu nanga olie ndeko nanga olie mwasi nanga olie papa nanga okomona kolia wana c'est ça Satan akoliani kaka nini poussière mususu olobaki wana po bapunition ya Satan po kotambola na nini na libumu na yo te mingi totiaka ngo kateke ntango Satan mokila na ye bafiakulaka ye na lola babambaka ye wapi na mabele awa okotourne kaka na mabele okokanga no kaka bikila moyo nga nasali eza na mabele moko eza na lola espace na eza lisusu te okonguluma no kaka mabele yango wana Satan empire na eza mabele oyo mama ani place wana eske toyokani sikoyo ke na comprendre en tout cas les places oui loba na comprendre sikoyo mpona azali na conseil koyeba poussière po nyoka na namona nanga mpe nalia
poussière te bon ya nyoka za kutu animal le plus propre na zamba nyoka baliaka eloka moto ya makila zamba baliaka na bele donc awa nde pe tokoya koprofite koloba ete lokola toyoka leke nyoka eza korepresente Satan alors tondima pe ete Satan azalaki kosolola na nani na Eva mama ani aussi omona moto avandika boye atali ndako ya bato epuis asali plan ke un jour nakende koyiba pe eyake pa yibi aussi omona moto amoni moninga na ye motu mwasi amoni mobali amoni mwasi ke mwasi oyo nasepeli na ye place navandaka bandi kosala plan epuis un jour pe oyoki o batambolaki pe mais esalimi apres bambula n'est-ce pas biloko oza komona ya solo bato ebele toyaka koyeba te mpo na nini Satan asolo nyoka aza kosolola na Eva ngano tokoki kozala awa mama ani na minute oyo tozala biso place moko mais yo makanisi ese ekomaki ti na Mozambique vrai ou faux ngano tokoki kozala awa mais makanisi deja ekomaki ngano makanisi ekoki kozalaki namonaki mwasi bato kuna naza deja kolulaka ye mais na mwasi nanga aza na pembeni mobali nanga aza na pembeni mutu ntango asolaka na Satan physiquement okoki na kozala place wana na mutu koza kosala mutu akoki kokana ye na koboma ye mutu yango boza na ye wana boza kolia me ye na motema na ye asali nini aza nango opinion ya lelo oyo eza libre choix donc na makanisi ka wana ozokanisaka nde ozokanisaka mpe lia bazosali yo na air wana oyokaki te Jésus Christ alobaki totali ndako ya bato osali nini oluli yango olulaki yango deja omoni mwasi ya bato oluli ye osali nini opeshaki na ye deja bongo sikoyo aya mosusu nazokanisanga mpe fona koteka motuka nanga oyo naza nango sikoyo nazwi motuka wana mpe nateki yango na ntango nakanisaki soki nateki motuka oyo mbongo wana kozwa nake nasombi motuka nanga mosusu bo nasali yango nateki motuka nanga nyonso wana motu moko ayebisanga nga te motu ngai moko nakanisi nateki motuka wana mbongo wana nazwi mpe nasombi motuka mosusu donc ni koloba dia bazosalela ngai bien mama ani na place wana réponse ekozala moko kaka mais ekoki mpe koya rapide te bato na mokili tozalaka trop pesa korépondre bamakambo koyaki bamakambo ezalaka facile makambo mike ekoki kozala matata exemple opesi na ndimi yango omoni mutuka ozwi décision ke toteka yango ya bino moko n'est-ce pas eko oteki yango siko Satan moto aforce oteka yango bien comment ngoyeba n'est-ce pas ben réponse ya mokuse mais eza mpe kosenga prudence ya résultat nango ifo koteste ntango oteki mutuka yango soki ekumbi oyo te bien ape oye koregrete mpo natekaki mutuka na ngai yango moto akosala boye na boye oui okangami na motambo ya piège ya Satan wana Satan moto atindaki oteka mutuka wana kote mosusu kie ya bien soki oteki mutuka yango bongo epermettre yo kutu ozongisa commerce na yo lisusu na kitoko epuis commerce yango ebandi mpe koede yo kutu oya kosomba mutuka 2, 3, 4 koleka oyo akala pase olamuki mpo ozalaki okoya te siko otelemi mpo otelaki mutuka wana tokoloba nzambe mutu apesaki yo révélation wana apesaki yo nini wana donc yango wana na répondre question na yo bamakambo nyonso te mutu akoki koraisonne ezalaka Satan mosusu mpe nzambe mais tokoteste yango na résultat ekopesaki ye ka yango toza na awa Eva na serpent bazosolola résultat ya masolo na bango eye kobota mbuma yango ekopesa kufa mbuma oyo ekosalaki baye kodesobiri na nzambe de place oyo toyebi ete masolo wana bazalaki nango ezalaki origine na nini na Satan Eva awa na mokuse ale nini ale mbuma donc soki totali bien nyoka wana ezalaki nango wana te eza nde makanisi kaka ya ye donc eza kotambola makanisi Satan ntango ayaka na vi na biso nyonso mingi tolobaka te ntango sikoyo très clair mateya ebandi kokota na point olingi nango ezala sikoyo mingi tolobaka Adamu na Eva basololaki na nyoka mais tobosangaki biso nyonso chaque jour tosololaka na nyoka na Satan tika na kobandisa bato ondimi te chaque jour nyoka aza na pembeni na biso ndenge atantaki mama Eva misala nyonso osalaka na mabele toteste résultat nango soki eza kobenda kufa eza kobenda moyibi eza kobenda bikobo eza kobenda kokabwana le diable est là Satan aza wana parce que oyokani nyoka oyo nani Satan te dire ke masumu na yo ekoki kotwala muna désordre na vie ya bato yo moko oya kosala bikobo na yo ozwi sida
maintenant mobali na azwi yango na mwasi azwi yango na bana ndako esali nini ekoti me motu moko kaki kotwala muna yango eva ye moto atwala muna yango ye moto aliboso azali kosola na satan et puis satan convaincre ye bamakambo ya lokuta oui bien sûr que jour bokolia mbuma oyo alobaki bolia na bino okozala nano na raison mpo nga eloko moko mpe etungisa ye nga ngabi ye adamu mpe azalaki faible na ntango ye eva ye ayebisi ye kaka lia mbuma yebi kola mbuma mpe atia na monoko bon c'est parce que tokomi na point ya kokoma sikoyo na mama ya likambo eva ntango asili kokweya na tentation ezalaka te ke normalement azwi mbuma oyo ale epuis apesi na adamu sino ke tobandisa kocomprendre clair ke ezalaki mpe mbuma te mais ezalaki bazalaki kosolola na satan kiyebi biso nyonso yaka na tentation c'est une phase eza symbole ya tentation eza koleka entre bango mibale